tout ça, Mouton qui cité, par exemple. Hein? Mouton a qui cité. Est-ce que soit bête Mouton qui cité? Qui serait aux hommes qui cité? Non, ils ont qui sur les gens, ils jouent mon tout. Ils jouent. Attends, Mouton qui cité. Bon, moi, je attends, Mouton qui cité. Mais bon, moi, je suis content, Mouton qui n'attend pas vie na biso onan ba onan ba boxer la kala nani oyanjilo nani bosani ba yanke ya kala bachiwara ba ve bingema na kitambo ve bingema za a koti na tena kange bal alongo yango mais soko zui tête ya bingema il faut tambo bando ko tabatiti Antoine est-ce que vous avez bêté que vous assemblez là son qui s'appelle Thierry Rozoé ekozwa yo kasi ekozwa te pa ekozwa même au sambela comme toi kosote comment moto akufa kana na masasi masasi za kisite mais za kiso monde la sala bon bazo kufa pa basambela kate tolo bana mboka wala mobimba ndenge ezokuna na Ukraine kuna basambela kate sambela alors donc ekozwa kaka ekozwa kisi ekozwa même aux moto nzambe ekozwama kufa te parce que nzamba kolongola na kufa soki kisi ona ezangi po oyo kufa okufa te voilà mais okoya nango coup de tête na bo da okoyi ozo sutuka boye nzamba télémission kaka obeta passer ko ye passer akoya quel passer bino na passer l'homme pris d'envoie le mal de loin Tolier Bango on est peine de mort on a pas na yo mutu na soka kangami abomi bato akati bato maboko beaucoup du qui est bokamati nini kraka boche na maboko beaucoup du qui kaka wana na likolo kuna botiki 10 minutes akokangote il va parler tout ce que ça dit bokamati kaka nini ya njoto na mibaki boche na courant boche na prise boche na prise parce que kuna eza seulement parce que soka sali 2 minutes à beaucoup faire libérer. Alors, bon, ça, 2 minutes, vous tenez la prise de la seconde. Donc, dans 2 secondes, vous parce que dans la seconde, vous kaka, à Kolobagnon, sur la deuxième proposition de Samoa, à vous avez sauté pour une autre, nous autres, nous avons dit, la tortille est allée. Même, vous avez dit, sapi, à mon nez, à l'alcool. La tortille. Vous avez dit, c'est tout le bato balakisa biloko wana baminzali kala bakoma ngo na mikanda chaye na pine latisa iba alata pine esili nikaye mukongo wana amona pina ke poso mukongo ezoluka amona ke mutenge kokota na kati ya pine akoloba biloko tu soko alobi wana te botiki akende kolala nango evimba bongo liboya kochango eso l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango alors ngai un voleur main armée face à face nanga kotambola et puis ndenge nazali boye tina kokufa ata bimi bota ekoya te ekozwa te ta ekoya te wana nazoloba yango sûrement l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango Kinshasa vraiment aussi ça m'a camboana tout ngai na Kinshasa soki l'étape ba bengi ngai pona na ya sala musala wana na pesa manga 3 mois na pesa manga 3 mois 3 mois batu babandi ko tambola bandolo bana télé ke oui quand machine de guerre sisi makambo isile na boka na biso parce que ngai mutu asimbi machette akokufela kana ndako na bango na mutu azana machete bongo nakena kokanga ye na banzela bo wapi ye na machete ndako na alinga kima kuna ta mama na moni pezaki amoni pezaki mwana ko ya koti na coffre direct na longwe et puis maman na rejoindre te famille rejoindre te parce que consigne ko zala kwa rotu mutakonda ye l'état mutakonda mutu wana baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie ne je sais où t'es pas
nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe nakotikala kozala moninga na yo te papigen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papigen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papigen tolobela vie Ambro Jenny, Papigen, nazala moninga na yo te, Papigen. Nazala moninga na yo te, Papigen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papigen, Tolo Belavia, c'est Naza moninga na yo te. Est-ce que Naza moninga na yo te, Papigen, Tolo Belavia? Nazalaka, moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papigen, Tolo Belavia. Ça, c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no? Nga mata no? Papi Gen Tolobe la vie de. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te, Papigen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Pour beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papigen yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, Papigen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papigen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobela vie, Papigen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papigen. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Topesi bilombo te partout, bokolanda biso boye na tolobela vie officielle. Vraiment merci. Merci na bande konyoso oyo boza ko benga biso, merci na ba o boza ko partager émission. Soki na nous abonner na biso t'abonne-toi, c'est gratuit. Voilà. Lelo encore une fois na zoyamba pona bino Kangala machine de guerre. Na Kangala lo tozo sola mwa makambo za mo ebele o tukubeta ubosana te ki toza encore na matanga et puis tokozwa pe programme ya matanga ya kulutu na biso edingwe moto na ngenge o tozolo ba chaque fois apé manakimia. Voilà. Et merci également à la grande équipe à Tolobe la vie, Washington, merci Nayo, merci IP Diego de London, merci, Émile Bamba de Zurich, merci, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé, Jean-Claude Mabanzo, merci. Et merci encore, Nazako Mona Lissoso, Jérimbo Mana Canada, Didier, merci Nayo, en tout cas, Bandeko Nyoso Tozarana Bino, merci, Émile Bamba, Yobi Grande tout Salaka, Nambanano, Kanga la machine de guerre. Kanga machine de guerre. Oui. Bonjour. Papigen. Tolobe la vie. Toujours. Naza moninga na hotel. Naza moninga na hotel. Naza moninga na hotel. Boni. Bien kaka yo. Ah, na s'appelle comment na yo. L'autre dimanche, yo c'est moi komaka kanga machine de dieu. Obandi makambo. Oboye bosani. Obandi. Te bosani yo c'est moi komaka kanga machine. Naza la ya jet. Naza mwana jet. Ah. Oui. Au changer non, nazaka je. Kanga la machine de Dieu. Naza mwana Nzambe. Nzambe mutatinenga na mukili. Naza kanga la DJ. Alors boni boni Marie Chingola. Betabe. Lala. Toujours azaka toujours. Ouais, aza bien. Azana bien. Ah ok. Alors là on a un bio to mekano to meko solo non parce que moi makambo to za no za mo ebele tout solo là. Mais je crois que dans Olinga to banda na programme ya matanga, programme matanga zandini d'abord. Non, programme matanga na joie qui déjà adresse pas salle kozala le 25.
na repère sur l'adresse wana les anangai awa le 25 tous les catcheurs Ozolanda ngai le 25 et un message na profiter na pesa message ba catcheur nyonso ba catcheur nyonso ayebi kaza catcheur azala na Lyon azala na Canada azala na France azala na Belgique azala na Londres azala na Allemagne azala na États-Unis boyebaki le 25 ya mois oyo sale ekujwama awa na Pantin na kotika tout le coordonnées epai na ya Papi Gen mais na beti sete mingi na biso ba catcheur wana azali grand prêtre oyo ya biso moko toyebi tous les catcheurs boyebi afula bino obunda na ye soko osimbi ye ozuma mopepe ata beti yo boyebi ata yo moko beti boyebi alors donc toko niye yango te aza champion ya champion na kati mais lelo atiki biso nasengi na bino catcheur nyonso tout amema 100 euros ekobanda na ngai amema 100 euros aya nango epai ya Papi Gen nakotika na kaye awa naza na kaye na saki kuna nakotika kaye awa moto nyonso akoya epai ya Papi Gen akoexplike ndenge bokomona ye boya kotika 100 euros na yo awa mpona kosala makambo ya matanga ya vie edi anguluma locomotive qui filme donc botie roi katia moko mema 100 balles boya nango vraiment na amour nasengi na bino eza amour ya sport tala ba sportif surtout bino ba catcheur tala baninga ba sportif mosusu bazobenga partout de gauche à droite bayebi place ni bakokoma te mpo bango mpe balela vie edi nasengi mpe na basportif nyonso oyo balingaki mpe biso nete bajudoka baboxeur bajoueur bana Congo nyonso oyo bayebi anguluma mutu na ngenge bakoki mpe koparticipe na biso elongo oyo amoni moyen aza na mwa sana ye akokoya nango parce que tosala mpe tolela edi na eloko wana programme esepesami déjà programme ya sale mingi na ye nango mpo opesa programme ya sale eza nini adresse nyonso ezali awa bayaki kotikela ngai yango epai ya leki na ye Gérard na Ambrose d'ailleurs bango bato babengaki ngai Ambrose akomaki na butu epai na ngai atikeli leo na ntongo batindeli ngango na portable nakotikela yango oloba moyen ya kopiblie yango ezali kaka awa na epai na yo na Pantin kote basala ebele ezalaka awa donc yo moto nameka kolakisa yo yango nano omona ye moko Gérard leki na ye moto atindeli nga mbaka Gérard yo adresse yango yango mon adresse donc ezali 100 avenue du Général Leclerc 93 500 Pantin donc voilà adresse yango wana topesi bino alors donc on insiste moto nyonso bacotisation ezobanda quand bacotisation ebandi lelo ndenge nalobi boye lelo moto nyonso ayebi okopesa adresse ndenge bakomona yo de toute façon numéro de téléphone on les a affichés ou nous ça vous en a besoin les affichés ou nous ça vous en a besoin il y a qu'on participer surtout ba catcher ndebo qui on est comme machine de guerre lobby numéro de choses affichés wana donc kaïza nango wana so je pesi 100 euros na yo au pesi au bengi et puis voilà donc ba enregistrer na so la ki pe na grand na biso mukolo na biso awa vie masosa yuma aza au courant ebisa ki pe kaka bo ndenge nazo ebisa bango avia le binanga non c'est bon il faut oloba yango moni na ju courage ya koloba parce que le bosso tambo tunaki ngai na oloba te parce que ba yaya baza ouais c'est ça il faut mukolo moko aloba na ngai sala boye na sali yango moni na pesi message wana na ba catcheur vraiment tozalaka na bolingo aza anguluma mutu na ngenge vous comprendre merci voilà ba bisinga famille binda na Amérique tana na ngote donc voilà ba catcheur
malgré la divergence banini mais qui vous aura toujours bomoko mais sport ezali to ko ba ennemi à vite parce que sport est sans frontières quoi et là on a frontière donc ce que vous vrai sportif on doit que tu la sportif hein sportif va quoi soda ko bunda siko na moninga mais moi si na ya lambi ake azubiro kuna ye ba fande na moninga ba bandolia parce que pas sur soda monaka la guerre sur ka ju masas mon to ko sali ça eza moi c'était eza ndeko tata na été eza mama na été eza leki na été obe ya na été kaka moninga la mutu akomema ye na mapeka okima nembango po abikisa ye ndenge biso ba sportif tozali lelo yango ezwami toujours ya munene ya pasi ya munene na kati ya motema ke anguluma ke ya tikibiso soki ezosala pasi na motema te et puis nalingaki na mekanani kobenga baninga matoi namoni bato bazosala likambo lelo ekomi edingo enganga edingo boye nazolanda yango na ba TikTok mutu nyonso ake na bakatiere mosusu namoni bato Afrique du Sud balakisi bakisi na bango makambo ebele non et puis esalinga bien te ekozala makambo ndenge wana te tokoloba bilobela te po bosala bavie bokomisi yango ya bavie non eloko wana yango te bien kaka machine de guerre nalinga na tuna question moko kaka na makambo kacho yo parce que toza makambo sofi totuna ovo tosola mais eloko toza na makambo kachi totema moke awa ntango balobaka kisi na kachi est-ce que kisi yango eza kaka doleka kombe ezobanda bokisi ebandi to fo mpe quand même olakisa no force pena mpona omona biloko moko moto azokaka kaka ye moko abangi motu mo elongo donc nayebi te c'est-à-dire ekoza mpe motu mo asene sport te akeka azwi kaka kisi akomi katiere na kongo koma bongo non omoni soki tozalaki na bato lokola non il faut na mpe so mpenza réponse soki tozalaki na bato lokola bamayavanga bamakola tigre baentraîneur oyo tozalaka nango tozalaka na bango bakelekeli dituka ozo comprendre nde bato wana bata créé na kati ya catch parce que soki oza catcheur bunda te balakisa biso kisi te bato bapesa biso lisano wana balakisaka biso kisi te bato bapesa biso lisano balakisaka ke soki moto akangi yo boye abwaki yo boye ye ofosala contre attaque boye obwaka ye boye osala boye otelema boye koya boye po douleur ekende boye sala boye ndenge balakisa biso mais bakena kolakisa biso te ke zwa liboke etelema kaka boye bon moto ake kokwea non wana eza système edinga yaka nango edinga alingaka bongola eloko moko yango moni asalaki équipe moko bakobenga yango club na ye bakobenga yango tout va changer ye nde moto ayaka na système wana alingaka changer alongola biso na système oyo tozalaka nango akosa biso na système na ye ozo comprendre yango ndo moni lelo sikoyo ye akufi bato nyonso bakomi soki akei kuna ake na radio oyo akolobaka na makambo ya bakisi akolobaka boye rien mais biso toyebi edingo na ntango ya locomotive mais yo ntango oyo koyeba edingo na ntango edingo anguluma moto nange eza différent bato bayebeli edingo parce que bamama ebele batata ebele bazalaki komona edingo soki ayeboye babangi bakimi bakeboye surtout soki mokolo ya komba donc soki edingo aza koya abimi na versel aza koya nayeba mama moko akima mbango ake kokota na trace na moto bakima ebele bakwei na libulu moko ezalaki wana epai toza kobunda bakwei bango nyonso bamatani parce que edingo azoya asimbi bango te ntango bazobengi locomotive azalaki na puissance mosusu na époque wana mais ye moko ntango akokota na puissance oyo akotaki aye nango oyo lelo bato nyonso bakomi azwa liboke asala boye non ekomi olie bobunda bozosala magie mais soki olingi magie na yo osala yango accompagne yango mpe na technique accompagne yango na technique magie na yo esala yo sikoyo ke otelemi kaka obandi kosala bisalasala wana obike mo boye na valeur à catch mon esprit bien donné ma bête au moins mutu mo ressentir que non condition physique ou ça te vraiment le mo boye akwesi mutu bazo bana mutu mo li ni mutu ko yime succès
bazo la succès parce que bino pe bakulutu parce que lelo yo za grand na makambo yo mais bino bakulutu ndeni bo accepter pe loko wana petika na obe moto mo bimika mo katia mo zo mo meke no katia ko bina donc ça ata moto sportif ta ko ngumba ya ngumba ya moni ke no na katia sila esi non omoni tango loko wana salami pa ya Edingwe tellement lokola bato oyo banganga oyo nyonso oyo baza na Kinshasa banganga Kinshasa oyo ya Vita ya Imana ya Bilima ozo comprendre banganga wana nde bato basala Edingwe siko tango akomaki asombi Kinshasa asombi bato Kinshasa nyonso bakomi soko bamoni Edingwe bazolanda ye ozo comprendre donc epesaki ke au moins toluka moya kokase eloko oyo yango monaki bato bakoti banganga babandi kono koluka ozo comprendre po bazwa bakisi sikoyo eloko yango ekeka na système wana parce que soki Edingwe aza te okomona bato baza te bakoya te ozo comprendre yango eyibi bato nyonso bakei na mouvement wana ya kisi mais bato wana sikoyo babungi meme kachi donc soko olongoli ye na kisi akoko kobunda te akoza na souffle te parce que kachi eza rapidité donc souplicité force esangani parce que ezosangisa tous les sports ya combat na kati caractère ezali na kati self ezali na kati boxe ezali na kati judo ezali donc ba prise nyonso ebundanaka na kati force ya nyonso ezali donc sikoyo employé biloko wana na ntango na biso bozokomona ke oui tozobunda mais lelo na ntango ya ye ndenge asombaki tere bato bapesa mposa ke bato nyonso bakende koluka bakisi eza banganga oyo na rebusino banganga wana nde bato basokolaka ye nde bato balonaka babiloko oyo bazolobake bamitu ya ntaba banini tout ça alors mais bato wana bazoloba bamitu ya ntaba bango bamonaki yango te bongo biso tozalaki kokende kokengela babiloko wana etanke toza bacatcher ya mbila il faut botelema wana bokumbi mpe baninga na bino baza bacatcher te ya mbila mpo bakopesa bino ata mwa eloko mwa 100 moye mwa 200 bakofuta bino na bakonzi ke botelema wana bosala discipline ke bazokolave ye tete biso nde tokotémoigne eske bato wana bazotémoigne biloko wana bango bamonaka ese bango soko balakisi bango eloko nini basimbaka na maboko mpo basokola ye Edingwe na bazone nyonso wana 24 zone motu moko akolakisa yango te motu moko mpe akoloba te ozo comprendre bato bazalaka wana bazalaka banani moto azali kosokola ye alataka ndenge nini azalaka ndenge nini bazalaka combien soko tuni bato wana bayebi te mais baza na makasi ya koya koloba na tele omona bavandi na tele bazoloba Edingwe boye eloko mosusu namonaki esalaki ngai mabe na koloba ngo na epai na yo namonaki eloko mwana ya biso asalaki ifale pa salama mwana ya biso ezala papa atikela ye biloko asala nyonso tu eza biloko na ye oyo tata na TVT akokolakisa mo na TVT ndenge alakisaki tata na ye asengi na Nzambe alongolaki biloko nyonso akei ayebiki tata na ngai akendaki na maboko ya Nzambe alongoli biloko nyonso atiki tata na kufi na kombo ya kimbangisi na monoko nakendaki na kimbangu papa na ngai boye koma yoko ya kolakisa biloko na tele mwana vraiment ozokomba ndako na bandeko no baneve bozokomba ndako mpe na kolakisa ke tata na ngai asikaki biloko te epai ya Nzambe alongolaki te ezalaki na ndako na bino bobombaki kaka ubi ozosala yango mpo na lokumu nani ayebi te ke di aza mwana ya Edingwe lelo Edingwe soko akufi ekotikalaka kaka na maboko ya di ntango tata no abimisaki yo asakreki yo na miso ya bato nyonso ya matete ngai nazalaki na poto wana nazolanda basokoli je batie na ringi bakati motu ya ntaba basopeli ye makila basokoli ye ngai naza na poto nazolanda yango avant nani
azikisa kachero yo nani lisapo tanga keneki voyage à bas Congo mais comment yoko yosala biloko wana na ye ba filmer yo biso wana poto to landa ke ozo komba ndako na bino na kombo et puis ozo yebisa batu ke il faut président aya apesa yo ta akodre apeso mitindo pourvu que okata mutu ya tata na yo o déplacer ngo po telemisa tata na telema aloba die quel gaffe pourquoi sali biloko wana pourquoi sali biloko wana osali biloko wana pona nini hein papa osali biloko wana pona nini die papa asa lungwa na makambo wana si papa tikila go biloko il peut pas faire ça. OK. Après na sepeli na iloko wana to salaki et puis bino bande kuna ye oyo bozaki ba neve ne bozaki na ye oyo baza ba catcheur il faut boza na limite na sepeli na iloko wana ta mukete vraiment na sepeli pe na bino to bato soli iloko wana. OK, merci. Voilà, alors quand on a une question mo na nango na tu na rapport na mo na to na ma catch hein pour to les canabiso ba catch yo tout ça bon montant na qui cité par exemple hein montant na qui cité est-ce que ça va bêti montant na qui cité qui serait aux montant na qui non ils ont qui sur les gens ba ils ont mon tout et besoin attends montant na qui cité bon moi sur attends montant semble la montant qui ça mais bon moi sur tango to la ki na tango ya ba vie na biso onani ba boxer la kala nani oya njilo nani bosani ba yanke ya kala ba chiwara ba ve bingema na kitambo ve bingema za a koti na terrain kange bal alongo yango mais soko zui tête ya bingema il faut tambo bando ko tabatiti Antoine est-ce que vous avez bêté qu'à la tête de Sambela son qui s'appelle Thierry Rozoé et ko zoa yo ka se yo zoa te pa e ko zoa même au Sambela comme to ko sote comment monto akufa kana na masasi masasi za kisite mais za kiso monde la sala bon bazo kufa pa basambela kate to bana mboka wala mobimba ndenge zokuna na Ukraine kuna basambela kate Sambela alors donc e ko joyer kaka e ko zoa kisi ko joa même aux amonto nzambe e ko joama. OK. Voilà. Tozonga na suka pona to pesa su programme ya dingwe pour tout. Mais ndo kufa te parce que nzamba ko longola na kufa. Soki ki sona ezangi po yo kufa. O kufa te. Voilà. Mais o ko ya nango. Coup de tête na bo. Da o ko yi ozo sutuka boye nzamba télémission kaka. O beta passer ko ye passer ko ya. Quel passer? Oui nous a passer. Nzambe. Bon, OK, quand c'est le gâteau les cas. Là si ozomona ndenge makambo esama na mboka na biso lelo yo toloba félicitations à Constant Mutamba na jeune Mogwayi na makambo na ye na ngenge na ye félicitations. Alors yozaki moko ya bato yo na tout na question mais yozaki moko ya bato yo bazalaki o basisa quand même moi ba yanké ben qui va signer moi mayele ata yanke sali mikambu wapi ya ngado kanga machine de guerre yo aussi ça na ba yanke na ba mbila na ba mbila ba bien formé te yo aussi ça yo no vidé bango mais sikoyo déjà idée ya Constant Mutamba ndenge aza ko kanga ba kuruna ndi bazokende ko boma bango et puis pona yo so zaki neti yo pour kulune sila pesa so ta mo stratégie mo d'abord to bana wana pona yo idée ya Constant Mutamba après koya pona kulune sila pona yo ko sandengeni voilà. Non ngai na félicité hier parce que aye na esprit moko ya ko pesa courage na espoir na bana Congo ke musala oyo donc tika biso batata biso mo tout ça là parce qu'il y a ça tata déjà tata na bokoli te mais tata oya boti bana parce que aza mokonzi déjà aza ministre aza tata na biso si vous comprenez yango na bengeli ndenge wana donc oui vraiment na yipte donc na boakile penza ba fleur quoi ba cœur ya belé qui a sali musala na bien kitoko a joué esprit parce que il y a sali musala ya batu nyonso a sali musala commandant ville a sali musala ya ministre intérieur a sali musala
ya OPJ asali mosala ya enquêteur. Bon, félicitations. Donc elle a dit c'est que bino nyonso bato bozali bakolo mosala bozo sala te. Ya sali yango pour encourager bato wana. Ce que ezalaki ngai na ko sala plus. Na encourager eta que nazali commandant ya Rance. Na nyanga sala plus ko lekaye parce que ya pesinga courage, ya pesinga posa, a pesinga pembukasité ya kosala. Na sala ko lekaye. Po na tombola esprit na yeke na liboso. Mais banda ya sali yango. Est-ce que dans bateau bazo sala exemple ya sali. Nazo landa awa bato mususu baza contre ye. Mais na yebite congolais ngini. C'est ça le problème nga nazoba. Aza jeune homme encouragé. Parce que mon salaire à commandant ville il y a salaire. Mon salaire à enquêteur et à commandement ville. Brigade de recherche et de renseignement. Et humanité. Bamboula na bamboula. Il y a salaire. Mon soeur qui est avec Ngai, nangana idée ndeni. Nangana bimisa source ya makamboana. Nangana bimisa ngo. Soki nga nazaki na kisana na dosala na commandement ya renseignement. Anti-criminel. Na lingaki na sala ngo plus. Nangana bimisira ye loko moko alingaka sepela makasi par rapport à ningana na pesi ba cœur ba fleur. Alingaka pe kotombola nga ndenge mususu. Po nga nangana bimisa sikoyo ba mener ba toyo bazu pesa batuwana. Po batuwana bana wana bazali sima na bango za banani. Sima na bango za banani. Il faut sikoyo brigade de recherche et de renseignement. Et c'est la moussala et appuyer parce que y a bimisi bana wana bazaka bango abimisi na kanda po monike bato yo sala musala te tikanga na bimina sala ngo boye po bato bazwa moya kusala musala banda ya sali musala wana nani akei ko kanga bana wana asala bango interrogatoire babimisa la vérité loko wana parce que biso bana kin toyebi machette te toyebi ko papa muntu te machette toyebi ko papa mama machette te toyebi ko papa machette te mais machette comme lokola boxe comme lokola judo et comme lokola karaté et puis bato bazo bunda karaté période moko na randaki judo comme nini moko ya judo ezalaki na nini ya omoni na matongi na terrain ya basket na matongi judo zaki nini ya judoka moko ezalaki wana na landaki yango mais bakulula baye ko papa mutu judoka we ya gagné tala niveau mais siko tango ministre Mutambai a pesi fait vert mais il faut brigade de renseignement et ça la moussa nango et puis ça penza en réalité et ça société parce qu'il y a ça les bino moussa ya bino bunga bosala vous comprenez très bien donc il fallait ce que bino bakolo moussa la wana bo bimisa siko source bo benga yo bino tala ba to sala biloko wana bango nde ba pesi makambo et pas ya batoyo. Il y a le binabino, ngai nandimi, soko bukangi bango. Et le wana sali, ça le quoi atteindre minute. Non, ngai nandimi, ngai soko nandimi, soko bukangi bango, il faut bobo ma bango. Yé monta lobi. Après si nous faisons, bino soko mandu kona butambula kanango, bolati na bangubu eta que vous allez ba BCRS, vous allez ba brigade de recherche, mais soko mandu kona ezala rapona, bola saka bato. Hein? Ezala musala ngote. Ezala musala ngo. Alors, il y a on a félicité à ça bien. Mais à ce vie na risque na mboka wana. Ah bon? Ouais. À ce vie na risque na mboka wana. Déjà on est sur musala wo yibonde ko ça. Eza ça net ngai. Ngana juba masasi bongo. Parce que musala wana izo sala bana wana nyo surtout. Exactement makambo bato bazolo ba nazo na batebele. Bato bazolo ba parce que musala eza na kishasa te boye.
awa na poto mosala ezali kasi bato yango mpe bazala na poto awa na poto mosala ezalaka baliaka me bato yango mpe baza na poto bake bazwi mwana na yo bake babomi bakatikati ye bitende ya poto kutu ya koleka bake kokunda ye ube babwaki ye quelque part baviole ye mpe eza ya koleka te donc likambo wana kende bakongole bazoloba parce que eza manque ya mosala banini non bongo biso tokolaki ndenge inconvénient nango soki eza nini retour nango ezala nini retour inconvénient nango ezali soki bakangi kaka moto ya train il fallait balanda nano moto ya kabola machette bazokende kokanga bana wana oui c'est normal mais moto oyo wana avant kabola machette bazalaka combien esprit ya bango ezalaka nini esprit ya bato wana ezalaka nini papa et puis balobaka nini po bakabola bapetio na machette ozomona yango te il faut sikoyo toyeba machette ekomi na edéveloppe na Kinshasa mpo na nini banani babimisi makambo machette oyo parce que soko tokei na makambo ya libandi tokanga bato mabandi basource ebanda na bakonzi nde bazali basource ekomi na gorge tokanga bato ya gorge tokanga mpe bakonzi oyo babanda kosala biloko wana parce que mbongo eza kofuta bato wana ezowuta ewuti poto awa ekei kuna elali na hotel na mboka na biso epuis bato wana bazolunga bapeti wana bazokende kozwa bambongo wana na hotel wana tokende kokanga wana ozokompana bakonzi bamonaki mpe makambo bapreuve likambo wana ekatanaki lokola hémorragie tap ekatani ndenge oyo ya kuluna ezali mokolo kaka bakokanga lemene le bamenere baza na bango yo soki nakini ngokanga ba non ngai nakanga bamenere epuis bato wana jamais nakolinga te basambisa bango ndenge wana na tour na biso ezali kaka ministre amoni amoni bango ayoki bango ndenge bazoloba bafilme bango na télévision esili babungi bango mama akende koluka awa akende boye batala nakendaki na biro commune boye nakende natamboli bando balakisaki bango namonaka bango te esuki nango boye eza te ke il faut bozala kaka 40 oube bozala mokili mobima bamona bino o te bato oyo tokende koboma bango te mais sikoyo mpo na yo bazotorture bango bien te yango wana kulu nango ese multiplier mpo na yo qu'est-ce qu'il faut faire pena à part neti peine de mort wana mpo na yo moto wana soki akangami abomi bato akati bato maboko bokudiki ye bokamati nini kraka botie na maboko bokudiki ye kaka wana na likolo kuna botiki ye 10 minutes akokango te il va parler tout soki ezali te bokamati kaka nini ya nzoto na mibali botie na courant botie na prise botiango na prise parce que kuna eza seulement parce que soki asali 2 minutes akokufa libela alors bosala 2 minutes botie na prise eza seconde donc dans 2 secondes bolongoli parce que na seconde moko kaka akoloba nyonso ya deuxième mpo bozongisa mwa akotina sote mpo nzoto ndenge ye moko oyoka ndenge ezala batortire ezali meme botiango na mosapi ya monene ya likolo eza tortire biloko ya nyonso toyokola yango bato balakisa biloko wana baminzali kaka bakoma yango na mikanda abiso teka courant kotu place oyo akolinga lisusu courant ezongela ye te mama na ngai akolinga te akoloba tu akosanza nakolakisa bino makambo ndenge na ndenge azwi chicote lisusu bien tia ye na pine latisa ye alata pine esili nika ye mokongo wana amona mpenzaki poso ya mokongo ezoluka amonaki motema ekokota na kati ya pine akoloba biloko tu soko alobi wana te botiki ye akende kolala nango evimba bongo liboya kotyango ezo torture ezali oyo moto akokoma 2 fois te akolobela bino obligé alobeli bino nyonso asanzeli bino surtout soki alali ntongo nango aye oyeli na ntongo wana obimisi obi lelo kufa na yo ayebiso bino vie pardon
joa bik benga ka joa bik na papier boya mutu bik na papier bofat ndana tinda po mutakila kabiso boye mutali bakana biso boye mutu boye asanzi si bo comité siriale bon boke si rapport na mukonzi na bino tala maboye mukonzi ya tuni ye ayoki amo ye moko bobengi radio ye lobi ezui bolo banenge bolo baki balobi ndenge balobi yango bango moko clair sans problème à l'époque basomeli bango biloko akolia cigarette omelaka cigarette ma basi esi bozongisi bango bafandi nie bino boke sikoyo chasse ya bagrand ngolo wana boke borekipere bagrand ngolo nde bakozwa bafrappe oyo nano moni te epuis bango baomelaka te soki mosekwa ya grand ngolo au moins lokola aliaka bifete nzoto ese kuma lokola sembe na bamafuta apakolaka mama apesaka ye mais soko aliaka mosekwa bolomoli ye na bilamba nyonso atikali pene na mudinda kobeta ye pene na mudinda kaka po azomona ndenge bazobeta nano moyibi kuna na mudinda ye mpe balongoli ye mudinda ndenge wana bavérité mbalamo ye moko aloba non on fait ça tala bafrançais milaye kobima wana parce que on ne fait comme ça abandi obimisa basekre nyonso wana bozokoma ngo ba obengi mokonzi aye afandi wana abandi mpe kosanza nyonso asanzi esili kamera ezwa tatata esili nio tozela sikoyo consigne ekouta na présidence ekouta na ministre ya justice omoni place ministre ya justice abimaka aza fier na ye wana abimi fier je comprends après ça abinga ngino momona bango te ndenge ezalaka bafarial à l'époque mokili kanda yokani bagénéral liboso omonaki ke bapremier ministre ya liboso bagénéral mokili kanda so bapesi moto kombo farial mokili kanda donc aza kanda ese ezwa ye kala ndenge ministre na biso aza nango ye kutu aza mpe mwa bien parce que soki azoloba bozomona mpe kaka aza elongi ya gentil ya vrai mais soki eza lokola bilongi lokola oyo ya biso bakangala oyo ezaka soko natali oyo bo bandi mbango c'est ça le problème sikoyo yo secret ezalaki nini oyo otiaki mpena kimia na mboka secret ezalaki nini sali obanda koyeba makambo wana ndeni babanda kofungola yo to ezali ndeni mais mboka nyonso eza na ba effort po babiyo ndo travailler na quoi wana eza congolais boyo ndebe makambo ndeni naza koyeba parce que nazobimisa mbongo na ngai naza kobimisa mbongo na ngai nafuti bato ah bon oui nafuti bato informateur bozaki omoyibi mo asali makasi epuis mbongo na ngai ezobota nazongisi na poche na ngai parce que ngai nayaki place oyo ngai nazosala ifo nazala motu moko tellement lokola nayebani ke machine de guerre c'est un grand catcheur donc place nazosala likambo na ngai ifo namona yango donc ifo nabima kaka propre quoi mais moyibi mo asali likambo na kingasa na kiki na lingwala yoki elande ti na lingwala wana oyeba ngo ndenge nini c'est ça le problème c'est ça motu na chose wana moto asali likambo na masina bakekanga ye na kingabwa sikoyo yo ndo oyeba ndenge motu anaki epuis oketi na ndako wana avec précision ondo oyeba ndenge ti na mosala kaka nazosala ba information nanga nini nayebiso nini ezaka lisobe eseleka nango te eseleka seigneur donc nzambe naza kosambelaka nzambe nanga moto akolakisanga nzambe nanga moto akoyebisanga soki okanga machine de guerre basavoir na wana est ce que bato mosusu okoki soki lelo par exemple gouvernement balingi par exemple barécupérer yo mpona quand même opartage mwa savoir na wana est ce que oza prêt mpe ya kokende kosunga mboka na biso gouvernement te kosunga mboka non ngai naza na susi ya mboka ngai kangala naza na bana basalaka bazosunga mboka naza na bana oyo bazosala kuna bazosunga mboka ngai moko naza na susi ya mboka wana parce que nali gagné na misala to oyo nasali lelo ndenge naza na mboka oyo mosala mingi nasali na mboka na ngai nakoti na mosala naza na 17 ans mobutu akimi kuna na mobula nini banda 17 ans sikoyo tina mbula mobutu akimi jeunesse na ngai nyonso nasali na mosala wana mais pension na ngai ezali kuna
retraite na ngai ya mingi eza kuna ngai na gagné nini na bato oyo baye na moyibi kuna par exemple bato bazosala mosala te mosala oyo bango balingi basala batiki yango epai ya ministre ya justice asalela bango asalela bango omonaki te ke bazotanga komanda ville batangaki so na bato oyo bakali bato ya bazwaka baparti ya banzoto ya bato ntango bakangaki bakabakaba batangaki komanda ville non. Mais est-ce que il a Kinshasa ce que va bien ngana ba makambo wana ko aussi là parce que ba comment mati na voiture boye ba groupe mo boye groupuscule ba bato ba sangana ba mo bana mo landana ba ko bato est-ce que il a Kinshasa vraiment aussi ça makambo wana tout ngai na Kinshasa ce qui l'étape ba bengai pour na ya sala musala wana on peut se rendre à 3 mois on peut se rendre 3 mois 3 mois bato babandi kotambola bandolo bana télé ke oui quand machine de guerre sisi makambo isile na mboka na biso parce que ngai mutu asimbi machette akokufela kana ndako na bango ende na mutu azana machette bongo nakena kokanga nakena kulukaka ye nakena kokanga ye na banzela bo wapi ye na machette ndako na alinga kima kuna ta mama na moni peza ki amoni peza ki mwana ko ya koti na coffre direct na longwe et puis maman na rejoindre était famille rejoindre parce que consigne kozala quoi autre mutakonda l'état mutakonda mutwa soki na betiango par exemple chaque zone na betiango 3 fois parce que le peuple kimit ngana kenda na Kabila Koti ba bengi ngai na kolobunda na Angola na kenda na koma na Angola na kuta bato yo ngana kimisa na Angola tabimeli ngai na biso bango boza bami biso bango boza bami bokima c'est tout soko bolingi nini bango bayeba kizenga na zama arme ngana tekina arme na ngasi mission parce que na yebi na soldat na yaki wana na yaki na mission l'état ya kuna yeba kingai so na beti masasi ya kufi bango bakoya ba encadrer ngai ba bomanga te parce que na website bango c'est un voleur oyo na akimaki ayaki awo et c'est tout ba bengi qui ça répondre c'est tout o kufa ndengo wana ay ba bimelo ba yotuna ngai moko na bango habité bo vie azavie na biso et là nous yom ta sauver biso soko to yaki awa te tu kufa ka donc awa soko to komina misala na biso ya bien vie weda biso ake basombi bok ba pesenga na meka na je peux bok na mena na ngai na bimina ngai donc ça veut dire quelque part musala faut ça sans pitié quoi donc yo c'est qu'on sans pitié non ça soko za moto ni ba corrompre na ba voleur on ko lia na ba voleur ba besoin na valeur te voleur balia kana été assassin balia kana été il faut azala kana solo na yo azana elembo no mais soka yoki kala yo koti barabara yake yo kota makambo na ndeni et ça na nini et ça nini okota makambo na puis okoma pena ça dit na besere soko ma pena neti moi mutu a train que intervention yo non konga na lingaki tozaki na ba produit moko bazaki bien bolozi azalaki bien bolozi alingaki na kati ya ville na ye bato basalaka na kati ya commandement ville na ye net BCRS brigade mobile bureau de na ye bakoki na kokanga moto ya nyongo te parce que bato ya nyongo baza na bazone bosalela ngai bomemela ngai barenseignement moko ya bien fiable oyo ye ekobotela ye eloko ya malunga boyebake na mboka na ye bato mabe bakoti boyebake na mboka na ye bamiyibi basassin bazali baelema wana bolozala kokanga akangi circo alobi motu moko akota awa te biro moko ya moto akosala te ti bokoyelanga likambo oyo nayoka esi kasi bakonzi bakosani nayoki bazoboma bato soki ezali bolozi abi bato ya bambeli wana nayoki bango tro motu moko akota awa te soki boye na bango awa te motu moko akota awa te epo nalingi namona supu na bango na sani bomemela ngai c'est tout nani akolinga kokota na lopango kuna
Et puis n'attend ma brûle sur na info te ya bien 3 mois au vendre la brigade na ba otindo na gendarmerie ba otindo na ba section OK na ba section pour moi musa nini yo na renseignement moko ate ah eza brigade de renseignement yo ko sala 3 mois au lia mbongo ya pam tu vois chez Bruce c'est comme ça il faut marquer ce qu'on marquer donc au vendre pas na eto ko sala ina neta et il va payer OK ça intervention au kutani pena contre-attaque pena ouais mais tant moyibi komi na maboko ya basoda et komi na BSP et komi na garde civile et komi na SAN tu vas nous que je vais ba crossage baso beta biso masata vis-à-vis baleki na voiture ko tata bango yo baras ba beto masata bango pe baki oui ba bongo aras moko na bongolo na invité suko yo kakango musu ba kana boma kuna na quartier na bino kuna na ngaba kuna ba kuti ya telemi place ba zo tonga bilamba bo aso na équipe nanga bongo autant pe na yawa pe ba bomi pe combien ba bomi bango so 4 tonga na yawa ba bia bo za ba elombe na bino aki ba kangi bango na bar ba zo mela ta ba bomi Zambe ba bomi chez Chic Norris ou azaka pilote nanga bah yo boma susu pépé c'est comme ça c'est quoi on coûte un peu na famo pena ya na kuta na BSP na basoda BSP na kuta na ngo bon mutu afinga ngayo o tu finga na to kuta na futuma na bango aloba yango pe bino mo bolanda ngo pa ouais comme on est kuta komba mutane komba mutane wana OK ngai BSP betanga masasi sarme betanga masasi garde civil kutukoloba te babi ngende ba beti masasi bongo kufi ngai na kuma kotambola na condition siko na kotambola na magistrat ikomo mais bandimaki te na bakonzi bandimi ke baleve ikomo na hotel na ye bake oboma ye bake ojuge ye bakati ye bake oboma na ndako ya mokonzi lokola bango na ndako ya major Diru aza leki ya bobila ye moko major Diru na ndako ne basali torture 3 fois babomi miso lokola mercredi batoboli miso vivant ayebisi bango kende lokola botoboli nga miso botika ta ngai mpo nga mpe na bikisa bino ntango nayaka wana magistrat azolela bongo abi jamais tozoboma yo lobi tokoluka kangala machine de guerre tokoboma ye nga nakata gazo na mama ya mwana bazosamba na ngai boye na justice na auditoire militaire lero wana mutu na bango Tino Mbukuta azaki yoka mutu azaki na groupe wana azosimba bango aza ministère public yoka ndenge azokundanga na jugement mais bato bango ye azokundanga me bango bazosamba na miso ya bato babi ata bokangi biso bomiso mekangala kokufa et puis tata ya mwana oyo babomaki capitaine wana ikomo na famille na ye bavandi mpe na kati ya sale ozomona alors ngai un voleur main armée face à face na ngai kotambola et puis ndenge nazali boye ntina kokufa ata bimi bo ta ekoya te ekozwa te ta ekoya te wana nazoloba yango sûrement non ata babeti ta ekozwa te wana eza signature na ngai na signa ozokopa ta nani Gino Serezino Serezino notre perpétuel Serezino mec d'ici sokotuni Serezino oyebisa yo bayebi na banjili kuna batumba te kuna nga nazokomba seleza te lelo oyo soko balobi na ngai keyo ngai
nakende na mboka nasalisa ministre ya justice ndenge azwi décision osalisa bana mboka nasalisa mpe bana mboka mais ngai nakomona yango te mais bayeba sécurité na ngai bayeba sécurité ya bana na ngai bayeba sécurité ya mwasi na ngai bayeba équipe oyo ngai nakoya nango bazwa yango en charge siko équipe wana yo sa nini yo okota mpe équipe wana masolo na yo il faut kota il faut kota nazwi lokwa namonaka bano ya esprit nazwi lokwa baserezino yaza na esprit aza na esprit namonaka ye ndenge asalaka nayebi ye depuis nzwi nayebi depuis nzwi parce que azalaki alingaka azala soda alingaka azala soda na ka seta azokokata soki kuna te nayebi alingaka azala soda kozwa bana lokwa wana naza na babeseresi bazali awa baza na canada naza na nini na babeseresi ya équipe na ngai baza na canada siko nga question ndenge ezali baone kokoka ote ndenge nini naza na champion na ngai susu BCRS na ngai mpenza vrai BCRS oyo otali okondima te ozokomprendre aza na Suisse Tyson ayaki mpe boxeur ozokomprendre mais tala bato wana nazotambola na bango butu mobimba kaka epuis nayebisi bango 24 heures sur 24 heures tokosala une semaine bino tu bokosonga na ndako kaka na 7 heures ou 6 heures tozongi ndako parce que ntango tosisa mosala na 5 heures okuta biso nadike na fandisi bango bazolia ntaba na bango bazongi nakotika bango na bandako na bango tozongi tolali tobandi susu donc ntango na ndako no ndozo ba taxi na ndako no place ndo vanda ba rina ndo yero na ndako te nani na ndako no place ndo vanda bon babetinga masasi na babetinga masasi na kitambo na bana kitambo bayebi na kati ya ndako na ngai bayi kobeta masasi oh oui ngai babetinga ndako yango bazobetanga lokola awa bakute na balabala bakutinga na balabala na ndako nazotala ndako boye babetinga masasi bakiti motatata batambusi ngai balandi mpe mbango nga mpe na bandi mbango bango mpe mbango masasi ezoyi kote ezono non eleki nango pa esimbika oyo mona place oyo bana kitambo bayebi nazoyamba ngo kaka boye ti naleki oyamba masasi pourquoi ozotonanga babituna boye mais tosola ti ozo tolobela vie ya tosola nazoloba na yo likambo bato bavivre oyo nga nazoloba babetinga masasi na kitambo na pembeni na ndako na nga baye na butu oyo ke lopango nga nazofutela lopango wana bango bayaka bamelaka bangi kuna mwana mama lopango aza mwana asalaka na sarme baninga na ye bazoluka koboma ngai kaka ozo comprendre bapejanga na ndako na ngai ifale babwaka grenade mais so babwaki grenade elingaki kosala eboma ngai eboma na bandeko ne ya basi oyo parce que chambre na ngai ekangama na chambre oyo ya bandeko ne ya basi basi balalaka nde eloko barataka ngai yango epuis baye kokuta ngai naza te bakuti ngai naza te bakutanga te ngai naza na ngai na bloc parce que ngai namona nazoyebake so motema na ngai elobeli ngai non bima ngai nayokaka oyo elobaka na kati na ngai soki elobeli nanga bima nabimi mpona kosala minute te mpe koyebisa ngai tala motu wana azalaka na ye wana butu bamimi nabimi na ngai nabimi namuki kaka boye na mbeto nalati mpa nabimi mpa bango bayebaki ti bafuye mwana mama lopango ayebisi bango te bosala te ekomi discussion na bango na bango abi te bayalanga balalaka basalaka biloko wana oyeba bango sikoyo deja mokolo na zoki na zwi mpenza ke il faut basala ngai sikoyo opération na loboko partout sur tout ça omoni loboko na ngai ezalaka toujours ya kotengama parce que omoni lisasi bato bayebi lisasi bayebi ke soko ekoti awa ekokulungola oyo nyonso mais ngai croire à Dieu eleki nango kaka etamboli kaka ekei elongoli kaka mosuni oyo omoni ndenge ezali ya kotengama est-ce que bina bato mosusu pena mpe masasi ezwaka bango te ezala bango solo oui masasi ezwaka te ekoki kozokisa yo mosusu mpe kozokisa yo mosusu ezwaka te yo ezalaki soki ezwaka te to ngai ezwaka te mais soki ezokisaki ngai ezokisaki ngai parce que nayebi mbeba oyo nasalaki parce que yango nazokaki asalaki mbeba
Oui, ah donc ça y est erreur. Oyoka esprit na hotel. Non. Comment dire que sokoza ozokenda ko simbaka badulu ko banda o izaya yote. Ozoka kaka. Ah OK. Ozoka kaka. Basi baza toujours na basi batambola bien te quoi. Oza la peut-être le Cameroun moi aussi donc créer aucun problème. Parce que on a basi bazaka na puissance. Sokoza na ina likambo il fallait alongola likambo na mutu na yo. Mais soko akangami nango donc akosala omona kaka obimaka na musalo kende omona ke makambo to sate yango na zokaki donc ça dit makambo wana pe senga na moi ba principe belé surtout ma basi contact non ma basi vraiment ah mais il faut ça otambola tout droit faut tambola tout droit so otambola tout droit te vous allez bien te quoi vous comprenez faut tambola tout droit soko za la moi sinon ninga za na maman na mari chungola na ngai modela na ngai ye kaka wana mais soki okomi ni balé misato ondoko keno kuta na mwasi mususu azana libabe ya mabe afungoli wa porte nyuso mba ba porte fungwani parce que basi wana tout le monde a basi ka omona nga po aza mutu mazana ba puissance nakati ko mwasi ba bonzamba tinda azana puissance makasi nga tala ba mutu tambola na mutu na libumu ba 9 mois ali akale pe abina kana ye alala ka akima kambangu na ye tala abunda ka pe na ye azana libumu tala na mutu aza compliqué moi ça va compliqué on a photo respecter basi non faut respecter moi aussi moi si je veux respecter et bah autambola pour solo te voilà tokomi presque na suka pour aussi des interventions sur la machine de guerre je crois que boyoki binomoko mais machine de guerre le bidon za moko bateau yo ba ko compter encore parce que azali boyoki makambo ezali pour makambo ezali makambo wesenga makambo quand machine de guerre makambo ezali wako kende pe bouiller makampe atie kimia non na ocha kimia blague à part wana ezate ke pona se vanter ou bien na bonde la kaka ke pour kwa na bimaki kuna nazo le la po te zamboka nanga zamboka nanga mais soko ba soutenir ngai na équipe nanga bien nazala ba équipe nanga mobimba ba race nanga baza awa nazana bango awa nazana ba musu na Canada na musu na Allemagne vous comprenez. Et puis na kini na bango balinga su ko sala te parce que baza na puité ba comment ko banga bataki baza kuna bavanda tant ba yogi ngala kiti bango moko ba koya mais biloko ezaki yo moko bo équipe na yo moko na yebi ndenge na tambola kana bango na yebi ndenge na saka na bango ah non ah OK na yebi ndenge na tambola bango bon sango za na bana il faut encadrer bana na yo non il faut protéger bana na yo na yebi mais le ngana longwa kinde ba bomaki misatu wana je comprends ba musupe ba kima na bango musupe ba longwa na ba longwa penza na rance ba kele na ba unité oyo ba kosala musala wana ya rance te bato be basala ka yo ba binemi or ezalaki yo ndo sala vraiment vrai boulot mais bele ba yebaka te o kaka machine de guerre beta na nyo masasi comme machine de guerre saka boy tala mutu lokola pechi wana ninja o bazolo bela ninja na mona ki mikolo bazu benga rubo te abetaki ninja masasi na selembao boye bango bana selembao bayebiti makamu ninja za usala bango na bagozo na ba paviki le paviki aza mukunzi kuna yebisanga paviki usala ni akoma soda akoma aza pe na rance est-ce que azayi on neutralisa gani non ninja mozo ninja est-ce que vivant azara vivant kenda et puis na joa munduki ba minduki tu pas na bango obini buyenga saso ni kaka pa na bango na tata kanga basi de tata na azaka moyibi ya kala boloza yeba ngalele wana nga ko tunaza soda te azako vanda ipene ayati na circo ayo komona ngabwe abi obeti mwana nga masasi ngabe na beti azango yibi yo soko bika parce que oyebi ndenge obikila okamati opesa ngo na moya no pana
aloba ngabe ata olobi nga nakanela ni mwana nota mwana nde bakana ngai baninga babetanga masasa et puis akenda kati epa edingwe muntu ye mwana nga vana pete na bete masasa ajana zo ki sepa idi oui na luki ya kolala ndako moko iti aza kolalisa ye ezaki na ndako moko ya moke pembeni na ye ya mabaya boye azolala wana bazosalisa bango bakisi bazo kosenga kisi oyo sekobita tabino bikye alors c'est qui sur pour ba contre bato na bandako pour ba barrer bato na ba soldat ya sarma bazo kenda kuna pa oui ba soldat sarma ba ke so bilobo ba le zo blo sko pour ba ngai ba lu moyen ko récupérer nga mais tant bazo kenda ka zo bilo ka simko longo pe azu ya on pe na soko tout na tomboli le soko ou bien na tomboli nini likolo nini tibia na kotiko ka kimolingo kurube bo baka na lukolono na tiba bo ese bo na tibia soko jouer kaso bo beta ka likolo ga sa pato na testa o comment be bon tireur na zalaka bon tireur la bima na peloton spécial ya tire na baki baki seki en avant batu ba yebi ba soda ba yebi ba o ba joka baki seki en avant la kito so na lobi musapi so na lobi mutu so na lobi lipeka naza bon tireur kangala machine de guerre comment te moi na pe aza bon tireur c'est voilà donc ndela wana lo ba wa kangala machine de guerre aza moko ya bato to ko compter encore na mboka na biso po buzo beleki bano yo tu as du mal à l'estro donc bobo on peut mise koto yo kasi bon mekate kangala machine de guerre lo ba kaka azo lo ba ye bazali omeka bomona quand même ngala mona masasi nzoto kanga machine de guerre je crois que l'accès bino masasi nzoto kanga machine de guerre donc ça moko ya bateau c'est-à-dire c'est un guerrier au trop compter encore tout ceci na biso le bateau que zani poto aussi ça aux hommes de ce programme non na zone ka programme ya ba catcheur tozana ebembe ya edingu nguluma mutu na ngenge tozana matanga vraiment bovanda penza bokanisa montant oyo na lobi na bino mutu nyonso ameka kokanga mwa bokatika 100 mo je pas oyata na mwa 50 so ata non ata ye na 50 ata ye na 100 mais ayebaki salle parce que toujours joa salle salle ekozala wana musique ekozala wana ya nzambe po ebeta bato bakozala na bakafe moi vamela moi café moi mikate kusalama donc bino moko boyebi iloko wana soki yo ye na moi 20 moi 30 na ebite bino moko otala so ba katia na fo na moi samba kana tolongola motema kanda soki ozaka na kanda na ngai longola motema yango lelo soki ngai nazala na kanda na longoli donc oluka moyen tosala mpe mwa iloko ya bien parce que aza d'ailleurs il y a beaucoup de sali bateau bien surtout bana matete surtout bino bana matete bino mo boyebi quoi bana tout va changer bino mo boyebi donc et le cas na ko lela ngwana voilà et ça mbote tout si na pesi mbote na bino nyonso ba catcheur au moins na tanga bino ezate boza ebele ndete di mola lo ba ko sangana ko kabwana ko sangana eleki ko kabwana ndenge Tedimola Alobaka. Voilà, il y a un peu de à répéter. Alors, à part ça, bino ba fanatique na biso, ba maman. Ba maman ka bino ba maman ozaki ba fana ya dingwe, bukanisa, ba fanatique ya catch, bukanisa pe biso, toleli na bino, oya ko tesa biso pe maboko. Voilà, donc numéro, il y a biso téléphone, on les a affichés, benga biso partout zali. Soko za na contribution na yo bengi et puis numéro ya biso za na mais soko bengi biso tie contribution na yo tie cotisation na yo plutôt tokozwa yango tokopesa numéro moko yo benga pour confirmer que o tie biso za na soko bengi opesi apesi so juste responsabilité kozwa kaka ya kozwa ba cotisation mais soko otini mo na yo faut tokopesa numéro moko yo faut confirmer kuna et puis ton dotanga je crois que quand machine de guerre to ça sur émission mususu après makambo ya otanga a oleka pour remercier bato yo
comme on est content dans la liste. Voilà. En tout cas, d'ici là, vous tirez malamu, restez connectés. Dans tout le Belavie officiel, je crois que prochainement, donc on va encore quand machine de guerre tous sur la gamme Makamamboka, parce que Makamboza moi est béni. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Asiko Mera Yenisaki Tobodi Kasai Atoni Kuba papa ye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote basabanta nete Bashakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate o Bajaluma wate Chakre na sala yo na zoto na yo Bajaluma wate o Bajaluma wate Kalabana tobota na yo papa ye Mokolo bakokola bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angana leli yo Fedi Yangoma Shabiki Mwanzao Emeya Menao Kalabana tobota na yo papa ye Mokolo bakokola bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angana leli yo Antoni Kuba papa Fedi Bomengo Merendile nao Mama na age Oya kotala bana ye mambwani na fela Kleti de mama angana leli yo Naimere madomo kile inanga ye Mabe na sala ye na ye bagate Nyoso pona koka